Malamu ke tandoli to pone longo ya biso na bino nimerika na tango to kubaka tango sete solo manaka mabiso zali bongo barabara ya boleki mamali kambo ko zaraka tango ya bokwi pora ko bengala bongo boinga okati ya bongo li ya biso na bino to kolamba kate ko bisaka biso na bino bakutu batata ba mama ete moto ya kwami na bobi azali moto ya kwami na mpifu moto ya kwami na mpifu aina kokia kokela ya bozalisi pia ko bongolo likambo petango na ngaiso moyepi posa ntema miaye kasi moto akwami na boinga azali moto aleki ata mowe tokolobaka longonya na balongo longonya na baibaso bokolikiaka kodzalaka balaka moye tango na tango ya solo poso leki bozaki miike pai ne pai kobenge biso kokembele pe kotombele biso la bino na maito kosalaka buturu kola moyi na kolobaka tokobundelaka benga bele ya bakoko babiso toko bundela kabutulu kola moyi toko kobebola mu ya Afrika yango toko kolongia ko bongolo bomoto moye to bobukisa luka bikekete bireko na makomayero ekwatango ya bojingi bete mpifo esimba monte maboko pendimbora ya masese moye monde yeno kwa rubete Afrika ekwami na maili ya mandoki kasi ebete mandoki yango ekwami na kati ekolo moye ya Lumumba ekolo moye ya Bilombe tango iso ya solo tokozalaka tango iso na mokobi mosala ya mobu koto kamalibwa na tukuibale na moko nesongi ya nzira fumukusu nzala panda moye tokolobaka tango iso ete tokolembaka te kino suka etumbeye erongo na nte ya manaka moye mama likambo fumu yingekino matendo patamolo pe elongo pe na bandeko balandi baso na bisika biye bozwami esenge ingelo kati ya ntema nyangai kobeleme pene ya bino lisusu motuna yanga yambo tokolobaka pe tokosembolaka kuandisa mabandeko wanaki biso posoleki bamolobi debu congolais nde nini eutaki epai kani pe ndimbola liyango ya bodzindo pena na nkota elobaka nini mpona ntina ya boyebi mpe bosimbi tango na bomoto ya bato mpenza matondo mingi tokolikia na mutuna mabino mwa boyebi debu congolais pamba te debu congolais eza liloba oyo elobi telema mwana Congo kasi tokolikia ete awa bozali mingi kolobela debu congolais ya hymne national te pe bongo loyembo ya lokumu ya mboka na botalaka bamboka oyo ekonzaka biso na bamikili ya poto mboka na mboka baza na loyembo ya lokumu na bango nde bongo lokola balobaka ete France aza na Marseillaise na ye nzembo ne ya lokumu oyo ye tango Congo azwi indépendance tango baproclame indépendance ya Congo esengelaki mpe Congo azala na nzembo ne ya lokumu kasi tango bakendaka na table ronde ya Bruxelles lokola bamemaka balanga nzembo lokola bakondo kale Jeff Vikilo Ngomba Dobongomba Besangelo Kuli Bamujos Mulamba pe basusu wana bakendeki na matala kibongo table ronde kuna bayembaki nzembo ya
indépendant chacha nzembo wana lipanda chacha ezalaki kaka basepeli lipanda oyo bazwaki babini lipanda kasi bazalaki te na loyembo mpenza oyo ekoki ematisaka bendele ya lokumu ya mboka ya bokonzi ya mboka yango epesamelaka bana mboka makanisi ete basala loyembo nde bongo moko ya bamupe ya bayindo na nkombo ya Sango Boka ye nde asalaki makomi ya debu congolais kolandisama na lolenge loyo tomiokwamaki epai ya loposo pende mbula na mbula mpe bongo tobundaki etumba ya kozwa bosomi makanisi wana nyonso ya mayemalekaka na maye tosengeli kosala pamba te nsima ya kobunda etumba tozwaki mbano yango nde bosomi oyo batielaka mokoloto na nkasa oyo nsima ya bomonaka nkasa oyo ete mpenza mondele na loposo moyindo batelemi lokola bakokani sika baye kuna premier ministre to ministre wa yambo ya Belgique pe motali makambo ministre ya kotala makambo ya bapaya kaka ya Belgique batie mokoloto na ngambo na bango pe bongo na ngambo ya bayindo ministre wa yambo ya gouvernement Mbuta Lumumba tie mokoloto ministre ya botali mai ya bapaya to affaires étrangères pe ya bayindo Mbuta Bomboko ye pati mokoloto episaki sango oyo makanisi ya moyindo tozolo bamundele te ya bayindo amonaki ete bayindo babundaki etumba pe bazwi bonsomi ebongaki bonsomi yango ebatelama nde akangisi makanisi nyonso wana na mwa lisolo wana oyo akangisi ekangi nyonso oyo ntango bato baza koyemba nzembo ya lokumu bayeba epai touti nini tosalaki nini tokosala mpe nini yango tokotikela bakitani na biso yango bomoni lokola mboka ekambemaki na lopoto nde wana asalaki sikoyo akomi maye wana elekaki sikoyo bati yango loyembo eza lokola basalaka miziki okuna za parolier te sikoyo okuna ayepo apesa melodi bongo sikoyo Sango Boka asali makomi bongo nsima makomi yango bayembi yango debout congolais unis par le sort unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts longtemps courbés. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Hein? Tozungi sikoyo aza kolimbola au peuple ardent. Peuple ardent. Français ezonyokolaka bato ntango nyonso bazoyoka ntango azoloba peuple ardent par le labeur nous bâtirons un pays plus beau qu'avant elingi koloba ntango bazolula mwa bagombe mwa balimete mwa parce que ntango wana kaline ntango bozolula yango bozolula mwa babandalunga mwa bamatete wana peuple ardent ezali bato ya nguya pamba te bongoki bato babaka asalaki allusion na nini le soleil ardent mokolo yango soki soleil aza ardent elingi loba moi ya makasi bato ya nguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka ya kala yango wana sikoyo loyembo wana bayembi
Congolais azala fier azala nesengo ya kokumisa bendele na ye ya bonsomi Congo oyo mboka etikela biso bakoko epambwama tokotondisa monene ya Congo wana nyonso ndenge azoyemba wana nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur, nous peuplerons ton soleil. Donc, tu peux s'en baser, le baser, nous peuplerons ton sol et nous tokoton de samabele na bato. Pete kobate la munene na yango. 30 juin, ezali mokolo ya lokumu, ya bonsomi, mokolo ya moi ya kimia, pe ya ndai. Ya bonsomi otokotikela bana na biso, elingi bake tokotikela bana na biso bonsomi. Yango wana, na bayembaka ona français bayebi yango te. Pona nini bato mingi balobaka français bayebi te, français eza lokola elamba oyo lati. Ebi mbala musumu takosimba tabwe oyoki te. Kasi poso elamba poso nzoto soko simbi oyoki. Siko epa ba français eza na kati na bango lokola na makila. Epai ya bayimbo français eza lokola elamba lati. Nde ezokoka kobalana na ye te. Nde ezomona zemba ya debu Congolais unis par le soir unis dans l'effort pour l'indépendance de son offrant un takurudo un akurudo ainsi de bon par le pour bédérade. Bamususu ti azokanisa ke parle la beurre azokanisa na manteka donc idée ke na manteka parce que yebi ke manteka mo babengaka beurre osomona donc ayebi makambo ayembi te nde ezosala pasi ke tina lelo baye batangi bakelasi bakoti na bibonga balekaka na bachaîne ya télévision baza kokende pembeni ya peuple baza koloba lopoto kokanisa kutu bayebi yango nzoka bayebi yango te pamba te bandeko bakongole baye bozolanda biso bana Congo soki bapoliticien na biso soki baintellectuel na biso bayeba nzembo wana kaka nzembo wana eza na intellectuel moko te akolula poto koleka Congo eza na intellectuel moko te akolobomba bana ne na poto yaya kozwaka mbongo awawa ya leta kendeke kuna eza na intellectuel moko te akokende kosenga aide epai ya babelge to epai mindele bebi lelo mboka na biso Congo mokonzi ya mboka na makambo ezoleka entre biso na babelge babelge balobi tokotinda susu aide te gouvernement ya biso atali alobi me aide yango elekelaka ngambo nini kasi tofutaka yango mpe kaka bato na bino bato bazwaka mbongo wana bozobenga aide lelo bon lokola bino bosali boye biso mpe tokangi maison Schengen oyo eloko nini bazoloba sikoyo mpo bayebisa bakongole oyo no bino bakongole bato bokonyokoma biso tokonyokoma te leta avazwa mokano wana ya kokanga maison Schengen ayebaki intérêt nini Belgique atiraka na maison Schengen wana osomona mpe l'espace Schengen donc omoni ntango nga nalandi mokonzi ya mboka na message apesi alobi eloko aza nango na regret ezali ya kofaçonne ya kozanga kofaçonne congolais teleke ndenge ye azalaki komonela congolais azala soki bacongolais bazalaki na lolenge ya botata mokeli lelo ndenge bato bayoki message ya mokonzi ntango balamuki balobi mokonzi aza na regret azo regrette peuple congolais donc elingi koloba peuple congolais ayebi na président na ye te aza nani enini oyo ezosala te lelo mindele baimpose epai ya bacongolais départ ya président Kabila bayebi te azoderange bango neteni nini est-ce que azoderange bango
ne sika congolais azonyokomela ou bien azodérange bango na baintérêt na bango oyo bango bazonyokolela sikoyo bacongolais. Mwana nkoyi azalaka mwana nkoyi ntango babomaki tata esengeli boyeba histoire po tozolimbola debu congolais. Babomi tata Musée Kabila mwana koti bongo bayebi te ke mwana oyo abokwama mpe akolelaka na maboko ya tata na ye bayebaki yango bafere kaka nde kaka koti babandi kodiabolize elokola bato ya Congo bato batikali na Afrique bakanisaka bakei poto bango kuna soit bakoma bato ya mbongo faut kozala na complexe liboso na bango nzoko bandeko bake poto il faut basepelisa mindele parce que soki bandi koloba na bamindele ke bino bozonyokola biso mwa balikuta wana mike bapesaka bakopesa te faut banda kofinga mboka na yo parce que yo kendeki na poto obwakaki ngunda okosaki ke bazoluka yo bazolinga bakanga yo pour permettre yo ozwa statut ya réfugié parce que mindele ayebi na yo bien ke bazoluka na bango yo te na mboka na yo sikoyo il faut obanda kofinga po okomisa lokuta na yo solo moyo na mboka eza te ye kuna sakanelaka yo parce que akopesa yo mokanda oyo ozali réfugié moto azangi esika azangi mboka ake kobombama kuna epai na bango alors bango mbongo oyo bazotiela pression na badirigant awa na Afrique mbongo oyo bozoverse na nini na babanke bozokende kobomba na babanke na bango kuna yango wana kaka bazozwa oyo bandeko na biso meme bacombattant bandeko na biso nyonso bakei soi-disant refuge na poto bazovivre na mbongo ya Congo eza mbongo ya Belgique te eza mbongo ya France te ezali mbongo ya Afrique fo boyebaka yango bien ke badirigant africain baversaka mbongo oyo bango bazosalela mais oui soki okende bamboka par exemple bapays mosusu bapays scandinave bokokende kokuta soki mboka na bino versaka mbongo kuna na mboka wana te okomona mpe baimmigré ya mboka na bino bakondimama te kuna omona bakotindika bango plus na bamboka esika mbongo na bino ekendeka yo kanti mundele aza zoba mundele akoki jamais kozwa mbongo na ye asunga yo alors tozoya mpona tolimbola eloko wana nde siko ntango babandi kodiabolize ye nde mona eloko esali epasi alobi congolais soki ayebaki ke d'abord Belgique alobaki na koede yo te mokolo kaka Belgique alobaka liloba wana mais le peuple congolais na boyo baza na poto na boyo bazali awa balobi mokonzi ya mboka toyebisi bino bayo baza na poto na Belgique balongo na bango Belgique yango baye na bango Congo e bayebisi ke eza un jour grave oyo Belgique asali Congo na liloba wana me bacongolais bazo comprendre yango te comment mwa mboka moke ekokota na Congo 80 fois et puis ça lobake na kati aide na koede yo mais eza lokola mwana moko moke azoyebisa ye mokolo alobi ke na koede yo lisusu te seke yo eza gaillard zero mpo ya koloba nde wana na miso ya bato na Belgique na Congo qui dépend de l'autre nani azodépendre na moninga mais c'est la Belgique azovivre grâce na biso parce que bapesi omoni mabele ya Congo oyo bato bayebaka te omoni mabele ya Congo tina lelo eza considéré que eza mabele ya Belgique yango na port ya Anvers ozeloko boye fo elekela na port ya Anvers po Congo nani Belgique azwa bénéfice bamboka nyonso bozoyoka ke ono nani Chine alingi akota na Congo mpona nini Belgique atombokaka me bato bayebi te parce que tina lelo yo mpona baimpérialiste cartographie oyo toza na yango na Congo mpe na Afrique awawa chaque terre dépend de sa métropole donc chaque entité ezodépendre na métropole na ye mais parce que du Congo l'Église catholique belge mais oui mais bon Dieu à l'époque coloniale beaucoup de père Van Beek père Van Wyk tout ça ce sont des Belges d'ailleurs parce que chaque mboka donc on est Vatican ndenge aza ndenge wana bokomona église catholique
batindaka millionnaire nde bokomona sikoyo na baitalien barodriguez bananisa okomona. Donc il faut olekela par Lisbonne mpo nokende même Vatican. Et na ntango sikoyo bakaboli mabele na conférence de Berlin, il faut passer par la Belgique. Même les États-Unis ont traité problème na Congo na Belgique kaka na kati parce que ebandaki état indépendant du Congo batu bayebi te bo télévision eza ngonga moke to sembola ta neteni wana ke yango tozobunda Belgique afingi Congo ke ye mutu asungaka yo mokolo olie oyeba ke caoutchouc cuivre oyo Belgique amateli bandako nyonso batongi na brique ya kotumba na poto euti awa na Congo na brique nawa rai wana bomoni kende na brique ni rai eza wana tina lelo ekei botima tadi nebino bato boenrichir Belgique mbongo boni Belgique azwi te ya ebele na ntango babrique euti awa na ntango termite bolimbisi euti awa na ntango ITB lelo bozoloba ITB kokolo nefale boyeba ITB linkoloba nini industrie de traitement de bois. Ah mais oui, c'est ça. Les industries na bango zo traité bois. Nandolo wana nini mabaye ko banzete bakokata na Équateur bozo kosa bato ke za pauvre banzete ko ya ba traité wana koti na tre bozo mona ti barai ya te koti partout na Itex Africa et na nini na port ya kala ya Chebe wana ya Marsavco bota na place nyonso barai koti na Itex Africa wana boye babila mbezo uta awa nde bazo kende na poto. Donc voilà exploitation ya Congo mabanga ezouta wa Carigres bomoni rai wana mais bazu mabanga yango batongeli poto yango babongeli soki tokati relation na Belgique akofuka mela biso motika tozonga poto limbola kasi ko sango wana sango boka mwana ya ancien royaume Congo dévié par les impérialistes mais sans ya kiboyindo ezali makila kiboyindo nde sikolo yenda ezoloba boye telema mwana Congo tosangani na pasi tosangani na bokasi po na bosomi tombola elongi egumba makala pona yango tokamata lolenge malamu na kimia batwanguya na mosala tokotenga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba nzemba lokumu na bino bosangani na lolendo kumisa bendele na yo ya tina ya bosomi Congo epambwama Congo mboka Congo ya bakoko Congo elingama Congo tokotondisa yango pe tokobatela monene na yango mokolo motuku misato na sanza ya motoba mokolo moi ya kimia mokolo mwa lokumu zala nde nzeneneke témoin mokolo mwa lokumu pe ya ndai ya bosomi ndai ya bosomi tokotikela bakitani na biso pona libela yawala mene tibetaka pona libela ndai ya bosomi
sikoyo bayembaka nzembo wana ntango bazokende na Belgique mpo Belgique aya kofavorize bacoup d'état awawa mpo Belgique aya kosala bacoup d'état agere Congo nzembo wana bayebi yango te parce que siko héritage nini totikeli bana na banda nano na Moïse Tshombe héritage nini atikaki Moïse Tshombe atikaki héritage ya sécession katangaise Kalonji Dutunga sécession kassaïenne commissaires généraux entre bango Papa Tshisekedi héritage nini atiki il faut appeler toujours la Belgique et la communauté internationale il faut bobenga kabango baya kozwa mboka wapi siko respect en tant que juriste c'est un document juridique. Voilà. Si quand on opposition, en tête, Papa Tshisekedi, Mouti à opposition, Batouabengue démocrate, Njoka, à trahir l'hymne national, à trahir le bico ya Congolais, à trahir Makila, il y a le 4 janvier 59, à trahir Makila ya Kimpavita, trahir, bazo continuer ko trahir Makila ya Mfumu Kimbangu, baya Vitankanga, trahir c'est pourquoi baboma Kimbuta Lumumba, babomisi Mbuta Lumumba, oyo asapuyaki na signature na ye achaki. Ozomona. Alors, bana na biso bayebi nzembo yote. Kene na université yango na moni to sali makasi poto la kisa lokasa oyo. Peto sali makasi ya kotangisa bana na biso hymne national wana na minoko nyonso mine. Pamba te ekosunga bango na ebita wa soki mwana moko azali awa ya etelo aya koyembela biso yango penza na minoko nyonso mine bolukela biso na mwana moko ya etelo wana soki azali penza parce que soki na université bozotanga wana boyebi penza ke ete te ndenge tozali boye biso toza pays souverain depuis le 30 juin 1960. Le Belgique il faut te traiter une amitié. Mais depuis la trahison qui Mbuta Lumumba, tina lelo ba traître bazo sala pour l'intérêt ya ba mindele kobomisa boyindo yango bomoni tina lelo cobalt na biso coltan na biso cuivre na biso uranium na biso ezo profiter toujours na ba mindele congolais azo bénéficier na ngote soki mindele balingaka biso eza motuna nazo tuna na bino nyonso bomitie anti président Kabila pe bomitie anti Fumukimbangu nazo ya bomitie anti Fumukusu bomitie anti hymne national naza motuna moko akotuna bino tobenga na ba province nyonso depuis époque coloniale nazo bandela na ba province nyonso depuis époque coloniale bisika nyonso bazwilaka ba minere totala vie ya batu wana esika bazwaka ba minere to bandeli nanu wana esika bazwaka ba minere na ba province nyonso esika bazozwila pétrole bazwi uranium lelo bazozwa coltan tokende kotala bolamo mundele na babisika wana kolo coltan kolo uranium vini nazo vivre soki mundele aza malamu toye soki formation ya classe tozoloba ngo ke eza mabe soki eza mabe te toye lisusu après indépendance oyo tozowela batu nyonso baza formé na bamindele oyo nyonso babimi baministre badirecteur ya basociété bapdg banani donc bato nyonso babimi na bamisolo na bamoyen na batitre scolaire ya likolo totala na bamboka na bango bauta na bavillage basala nini na bavillage na bango soki alobi aza moluba soki alobi aza mongala soki alobi aza mokongo soki alobi aza moswahili
Tope Mouyaka. Muta Bandundu. Est-ce que Bandundu est à Kinshasa? T. Talanda kunaye na ma campagne, talanda kunaye na Montfleury, talanda kunaye na Limete, to banda kunaye na Limete, talanda kunaye na Rigini, siko kende na mbote sika uta, ce qui passe à Tonga, ata katikati ya sorte anda kunaye, oye azalaka na Kisasa, na village natal. Mais pas benga ma sorti Mouyaka, pas benga ma sorti Musuku, pas benga ma ta Mukarunda, benga ma Muchoko, benga ma Muluba, benga ma Mongo, benga. Mais parce que ba Mongo bazalaga ni sika ba yutaki. Siko ba Mongo ba bimisi ba ministre, ba bikolo nyoso bimisi ba ministre, bimisi ba PDG, bimisi ba tunyoso, ba tuana congé amemi bana na poto. On a la kisake, aza fruit à poto, azo servir, mindele, ya wana keko rendre compte na ba maître na ye. Akeko rendre compte na ba maître na ye. E ba jeune étudiant, bazo tanga lelo, baza kolanda kaka pawana, o ba papa Tshisekedi, ba papa Liaou, ba papa Bomboko, balanda ka, ba vandela kana ba mbinza. Baboyi kovanda na ba cité, sika peuple azali, yango moni to komeli ba étudiant, beaucoup au risque parce que ceux qui vont continuer kaka na etangeli bazo tangela donc toko risque jeunesse oyo nzambe asa préparer le makambu ya malamu ezo risque jeunesse oyo raté makambu ya kitoko parce que message po batobele balobaka fumukusu asa kabiliste aliaka mbongo Kabila yango nazo défendre ye atambolaka na bamituka cher aliaka biloko cher tala babaze tala boye wana eza arme ya faible pe ya zoba parce que comment yo za mutu est-ce que mbongo ya président Kabila yango donc ce que lati basé eza mbongo ya président Kabila okosomba nango chemise na pantalon ce qui veut dire baye oyo baza autour ya président bien baza na gouvernement bazo lata ba costume na ba cravate bango balembongo ya président Kabila te donc batazo lembongo ya président Kabila bato ba base quelle erreur mais nina limbolelo ko moko na tati ne pas ces sala pona nini mfumukusu aza ko insister na bayindo ba congolais bo comprendre président Kabila na période oyoyo. Tovandi na mokili, tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu, et le bami na bato batanga ka Bible. Toza na kati ya mboka oyo tozalaki na bakulutu ba Tshisekedi, ba Mbwakieme, bazo ebele, bakulutu Kengo, bakulutu ebele kaka ba Fosa Jema, oka baza bakulutu ya président Kabila. Mais quand on a assassiné Mouzé Kabila, mboka eza na yiki. Prophétie en Fumuki Mango ezo le bake, troisième président ko umela te. Tchabilili batu balanda, tango Fumukusu na zo betala âge, parce que le nom naza mande fuboye. Âge na 2000, l'an 2000, na zo to sangisi batu to zo le bela prophétie en Fumuki Mango, attention. Parce que prophétie le troisième président que vous me la il faut déjà éveillé la mayel. Troisième président vous méritez tous un message du vivant Yamouze Kabila. Par contre c'est l'émission yango avant indépendance puis après indépendance. Tata maman désordre oyo oh liberté d'expression. Et ça dit complot mindele basaleli biso de première république et puis côté deuxième république premier président a échoué parce que erreur asalaki ezalaki nini tango tozwi indépendance politique mais indépendance spirituelle tozwaki te indépendance économique tozwaki te ebongaki te accession na biso na indépendance tous les deux indépendances, veut dire indépendance spirituelle et ça là. Mais le quoi te soit qui a voté, tata maman,
yango mutezali cause ya pasi na biso. Ndakisa Mbuta Lumumba oyo azalaki nationaliste po mingi na kati na bino boyebi te Lumumba azalaki nani. Elongi ya Mbuta Lumumba baza kopesa bino yango lokola moyibi ayibaka mbongo na polar, lokola moto azalaki trop brutal akendeki mbango mingi. Menzoka maso wana o Lumumba communiste ateki mboka na ba communiste nyonso wana bayebisaki bino yango, bino bomonaki te me bayebisaki bino na banani. Yambo bakanga Mbuta Lumumba balukela ye tumbu ya liwa, bapreparaki population congolaise batia yango anti donc contre Lumumba. Nde wana na église catholique, na église catholique Cardinal Malula azwaki mosala ya koyebisa bato te koboma communiste eza lisumu te. Attention, Lumumba alingi koteka mboka na ba communiste. Communisme ezali el satanique. Ndenge wana mingi na kati na bino bosepelaki liwa ya Mbuta Lumumba. Nzoka nde Mbuta Lumumba azalaki angelu ya Nzambe batindaki epai na biso po ete asosolisa biso, po ete toko kolongwa na pasi, po ete tata mama kolongwa na pasi na biso bino boza kozela biloko uta poto, me biloko utaka poto eyaka yango eza kokontinue biso na pasi. Esengeli tozwa bonsomi oyo ezali spirituel. Babomi Mbuta Lumumba, baboyi bapoliticien congolais ya tango wana basangana. Tango nyonso bakoluka bosangani ezala conclave ya Luambourg to ya Lovanium to nini ko créer bango désordre. Ti tokomaki na eleko ya Mobutu, tokomi na eleko ya Mobutu, le même mindele oyo batiaki Mobutu, le même mindele baza kosala kaka makita mpo na mboka oyo te kino batiaki ye mpe banzube nyonso te tango aye kolongwa. Lelo tokomi na président Kabila mingi tango tokolobela bolamu oyo esengeli na yango mpona to appuye président de la république bakobenga biso tozali bakabiliste, tozali kosala campagne mpona ye. Tata mama nation congolaise ezali koappartenir na biso bakongolais. Ebongi toyeba yambo président de la république azalaka nani na kati na mboka. Na loi ya création, président eza lokola papa, gouvernement eza lokola maman, population eza lokola bana. Na motindo wana bana bozali na devoir ya koluka bolamu ya ndako na bino. Na bandi mama tango azangaka bana ye moto akombolaka ndako, ye moto asokolaka basani, ye moto alambaka poete. Kasi soki bana bakoli banani bakokombola ndako, banani bakolamba, banani bakosokola basani, elingi koloba te responsabilité ye na bana. Kasi ba parents baza ko superviser bana wana pe kopesa bango makanisi sala oyo sala oyo sala oyo wana na kopesa pe koyamba nde ndako to foyer ekotongama. Kasi epai na biso toyebi te biso population rôle na biso ezalaka nini. Biso population tokanisaka boye babalabala ekufi mais président lobini, président Salinine. Biso population au lieu de espérer qu'on soit makanisi ya papa na biso to sala na kati na ndako to bongisa ndako na biso te elikia na libanda. Soki balobi to sala tolingi ko sala te. Mais Kabila afungolisa ba compagnie pona tokende ko sala. Mais ma compagnie a mindele boyebi ndenge fungwamaki. Est-ce que Jacques Chirac ou bien Bill Clinton va faire la société? À partir de la population na bango. Tant que la population est créée, newana na ba création poko ke la biloko yo bazali na yango posa ndakisa. Paye bakeli appareil yo ezali président mon côté na monde a créé yango.
mais ezali ba citoyen ya mboka moko. Tango a créé yango pona bolamu ya koluka kozwa communication na kati na mboka wana, tango asali yango nde suka na yango bakoya kosala usine oyo eza koproduire biloko oyo en grande quantité bazwi bato na mosala. Mais bino bayindo bokokela mokolo nini? Bokokela te parce que vous êtes na captivité spirituelle. Président Kabila ye Yambo pona nini président Kabila? Président Kabila azali Katange. Pona nini mabele ya Katanga? E bongi nyonso wana toyebaka parce que tozali nango na boyebi tokososola te. Ah, ekoki na moto wana akamba biso. Fumukimbagu bakangeli ye na Mbanza Ngungu. Akende kufela wapi? Na Katanga. Mutalumumba bakangie na Mbanza Ngungu. Akende kufela wapi? Na Katanga. Mabele ya Katanga ezali mabele oyo eyambi makila ya talo. Makila ya baye balukaki kobikisa mboka. Nde wana na kati na mabele wana mbuma esengeli ebima pona kobunda etumba ya lobiko ya mboka. Nde wana président Kabila abimeli na mabele wana. Président Kabila ye na mission mobimba aye na mission oyo esengeli te biso to sosola pe to soutenir kasi to bosana te complot eza quelque part, complot wana eza na Occident. Tango président Kabila ye apesi programme na ye na mosalo ya alingi asala mpona koluka bolamu na biso, ayebisaki biso quelques défauts. Alobi na deuxième république tala ma basalaki oyo kasi sika biso tokosala boye. Mindele baebisi boye okoki kosala te soki biso te tosali. Makanisi na yo ekoki kosala te ya biso nde ekosala. Na bongo tikela biso mabele tozwa nyonso biso tozali na yango posa. Tikela biso terrain ye alobi bobandi koyiba kala e mwana ya Afrika avant même indépendance ayoki nano ata bisengo te. Ngai mission na ye na yango ezali te mpona na s'enrichir me na ye po toluka bolamu ya bato wana ezali nde boye tolingi todefisa yo mbongo parce que okuti crise tolingi todefisa yo mbongo ye ayebisi te mbongo ekobima kuna esengeli Belgique azwa mpe ya ye commission. Belgique mutakoyebisa bino te loko bolingi bobongisa banzela ou bien bolingi botonga bausine to bolingi bosala boye, ngai moto nakopesa bino basociété, ngai nakopesa bino baingénieur. Alors tango bino bokondima bato wana bakofutama 5 fois plus elingi koloba mbongo ezotikala kaka kuna epai na bango. Bino bokozwa kaka mwa moke lere bokosala banzela mpe esili te. Et ceux qui sont ici dans la deuxième république, dans le Bazaki, dans le pays, qu'on soit bango eteni ya kuchana poche, passe kozala mingi. Boti kabiso kaka na boye. Tous ala lokola mote azongi mboka na Kongo ya pamba. Azangi na ye eloko akolia. Nadi ata makasa, kasi na misala la makasi pona luka bomengo na ngai. Voilà masumu asalaki bamoni te akoki asala te. Nde wana tata mama ba provoquer guerre oyo tozali na yango. Guerre oyo ezali na tina ya 3 ans oyo président lakaki te dans 3 ans tokozongisa train na rail bongo tokoki kokende na baélection. Na motindo wana lelo tozali koloba bokoyoka babandi koganga. Ah, voilà liberté d'expression na Congo.
Ah, voilà tout qui est dans l'élection na Congo. Tata, maman, yo moi na Congo. Toye propagande te, kasi toye koluka bolamu na biso et kouta wapi. Bolamu na biso ezali décision ya biso bana ya Congo, ya koloba te, tokolia nanu oyo biso moko tosali. Tokoluka pe ko consommer oyo ezali kouta awa. Mingi kozali kokanisa te soki mondele lelo lobita kosalisa biso te vie ezali te parce que micro kako nazali kolobela ya mondele bilamba na lati mondele moto asali mais na kati na bino badon ya kocréer ezali mais ignorance parce que côté spirituel ezali en captivité eza kokangama mindele balingi te boluka koyeba oyo esengeli bino boyeba tata mama bayebanso bazali koboma nzoto soi-disant koluka bolamu ya bana Congo mondele aboyi nationalisme ezala na mboka oyo mondele alingi te nationalisme ezwa place na mboka oyo parce que ayebi te nationalisme yango ekobikisa kasi nationalisme ezala kaka politique te il faut ezala pe nationalisme spirituel tosambeli mingi bolamu eye te kasi mingi na kati na bino bokoyebisa ngai boye te papa mitema na biso eza akokita mokolo yesu akoya pasi ekosila. Est-ce que na poto pe baza kozela ye aya mais soki bozongi ya yesu ezalaki solution pour na humanité mikili ya poto bango pe na biso tolingaki tozala biso banso basambeli kotondisa mboka na bafrère en Christ na basœur en Christ pele biso banso mosala kotambolaka na Bible na maboko mingi bakoloba na ngai te papa oza kosimba religion pona nini religion soki bokosimba yango te Afrika mpe ekoki kobonga te po motambu yango wana biso toyei na mission ya kolamusa bayindo ya kolakisa basekre nyonso oyo mindele basaleli biso makita makasi ya président mpona abunda na baoccidentaux ezali minduki te ezali bino peuple congolais bana ya afrika oyo bokoki bolibere mboka na bino mpo ete biso soki tolibere kongo akolibere afrika nde wana bayindo tozongi lisusu na kiti ya bokonzi lolenge bomoni mangombe etondi na kati ya mboka oyo mpona koteya bino te bokongola motema bokonzi ya nzambe ekomi pene me bokonzi ya nzambe bino bozozelela yango wapi etikali moke aya me président Kabila ye na bokonzi ya nzambe parce que bokonzi ya nzambe egale responsabilité tomisalela oyo toza nango mposa bokonzi ya nzambe eza na occident yango wana occident ezocreye na mokando oyo balobi mpo na tolonga. Si nous parvenons à introduire des Bibles partout en Afrique avant que la révolution ne s'y installe, l'Église y survivra sous n'importe quel régime, même si tous les missionnaires en sont chassés et si toutes les églises y sont fermées. Balobi malamu kaka mutu nyonso amizala déjà na Bible na ye. Wana n'importe quel régime koya toko résister kaka. Parce qu'il y a un des moyens à biso. Et le président Kabila a un combat. Nabino Basambeli. Président Kabila a un combat. Nabino Basambeli. Américain, impérialiste Nyonso, la période président qui est aux États-Unis, à New York, soi-disant Basali Nanzambe, soi-disant Basali Nanzambe.
bakena bango kuna voilà bokende kosala consultation nationale lokola bazali ba bien mindele boyokaki ba point oyo bango bapesaki mokonzi ya mboka mpona nini po ete soki aboyi makambo wana bato wana lokola bazali kokamba bino po kozala confiance na bapaster kozala confiance na badiacre na baévangéliste wana nyonso oyo bazali ba bien mindele bato wana ntango bakoyebisa bino kaka te président Kabila aboyi koyokela biso basali na nzambe veut dire aboyi koyokela nzambe esengeli azala lisusu te nde bango bazwi makasi po ete bino ntango boyoka bongo bokosepela bobalukeli ye mais soki alongwe nga nazotia mai na monoko te président Kabila ye po asala mission na ye azali troisième président ya république selon prophétie troisième président soki awumeli te mboka oyo ekozala divise biteni biteni tokobomana na ntango molai prophétie elobi bongo e prophétie wana eza na bible te prophétie mfumuki mbangu atikaki mpona mayematali république du Congo république démocratique du Congo na accession na biso na indépendance soki bondimi mboka ekabwa na biteni biteni tokota susu na guerre lisusu makasi lisusu tokontinue bozoba kasi soki tolingi tolongwa na basi bandeko tolabuka makanisi ya mokonzi baexploitaka mpe basalelaka yango mitambo eza ebele bapreuve eza ebele ya kopesa bino tata mama kasi lokola tolobaki te ezali éveil patriotique religion na politique ekendeke nzela moko religion chrétienne ezali kobunda mpona unité ya Europe yango moto ezali kosala force ya Occident ndenge pape Jean-Paul II adeklaraki yango religion islamique yango eza kosala force ya barabe religion bouddhiste yango eza kosala force ya baorientaux sauf baafricain lokola bazangi religion yango wana mpe bazangi force yango wana moya kobunda na mindele ezali te mais mpona tobunda na mindele possibilité ezali tolamuka na pongi tata mama kolamuka na pongi ezali kolongwa na ignorance soki tolongwe na ignorance soki tolongwe na ignorance wana nde tokoki kolibere mboka oyo yango ntina bosangai na biso na ntongo ya lelo tata mama ezali nini ezali ete tososola mayema ezali koleka na kati na mboka na biso mpo na lobi oyo eutaki koleka mpo na lelo mpe mpo na oyo ezali koya biso moko tokomilukela bolamu na biso toyeba nani azali koboma biso mpe nani oyo azali koluka pasi na biso nde ntina bosangani na biso ya ntongo ya lelo na mikolo ekoya tokokutana lisusu mpe tokosangana na mozindo mpe tokolobela mingi wana nde tokolakisa bapreuve nyonso oyo mindele basalelaki biso makita mateyo ya koyoka tosukeli ya matondo bandeko balandi bouti kolanda motema pasi tolobaka botiaka poso ya etabe na etamboleli ya nesongi ya nzina fumukusu kia munzana panda na ngola te. Il y a de cela 16 ans, élément bouti kolanda bino moko bomoni ke eze penza bokala bomoni ke eze penza bokala tango mosusu kaka mongongo ndeze kolimbola ke wana fumukusu kasi bomoni penza ke lali mikolo na tango wana déjà nesongi nzila baza kolimbola prophétie ya troisième président na tango wana le 13 mai 2000 nesongi nzila bazoi déjà tango ya kolimbola prophétie ya troisième président aza président Yabilaka troisième président ya prophétie oya koya akoumela te kasi sima na ye guerre kokota lisusu bongo bino bayeye bo mibengaka ba père saint bino ba santo bino ba chef spirituel bino
bon monaki tenele ko wana poni ni bolobi oyo aza 4e président te soko 3e président déjà na 2000 oyo soko totamboli tango mosusu ne songanzila bazalaki moto moko pe ya yambo ya kolimbola ete président Moïse Kabila c'est président ya prophétie pe bakokwea na mbeba yango basengaki unité po sima na bango kiti wana ya bokonzi ezala protégé balamusaki makanisi ya population congolaise à l'époque na 2000 16 ans après peuple congolais bozwei makanisi 16 ans après peuple congolais tozwei mayele to lelo même distinction politique oyo ne songanzila ba dénonçaka na 2000 yango pe yei lisusu lelo 16 ans après. C'est vrai tandeze ngonga kasi to zonga lisusu na elema oyo po tolobaka soko bilili bize biso penza tolingaka koloba mingi te to zonga lisusu na bilili oyo kaka ya salle dizo boyoka lolenge kani bayebaka motinda mi ya tata mokeli mokobi mosala ya fumu kimbango soko bandeko ya régie tozali kobeta na bino kota yoko tokenda lisusu toyoka insistance ya Nesongi Nzila par rapport ya prophétie et par rapport ya ba distraction politique divisée pour mieux régner o eza arme ya impérialiste tolanda bongo tokozonga pona ko conclure. Yango biso bayindo poto lo wana pasi esengeli toso la histoire na biso peto kwa kozwa boyebi nyonso complot oyo mindele bazali kosalela biso le pamba teso tolobi éveil patriotique tolamuka na pongi mais pongi yango nini tolongwa na ignorance nani akolongwa na biso na ignorance mondele jamais mondele akolongwa na biso na ignorance te parce que ignorance eza koservir ye makasi ignorance na biso yango ezali komatisa ye bozoba na biso yango ye azali kosepela tata mama tozali bato tokelami na bafakulte nyonso ya kokoka biso banoir bato ya yambo tosivilize mokili oyo balobi afrique ezali berceau ya humanité me mayele wana lelo ezali wapi elelo soki balobi moyindo elingi koloba pasi guerre désordre ignorance bato ya koboma na kati na bango bato bazanga mutu ya kokanisa désordre moto oyo azali ne kutu te boza koyeba te mondele azali nani me na kati ya bible na Matthieu 3 babengi bango bana ya nyoka nyoka wana nani satana te voilà bisika nyonso bazali kokende lokuta koprovoke baguerre koprovoke opposition kocréer des ordres bakenda na bosembo ata mbala moko te me mpo na nini boza komona te elikia na bino po ezala epai ya bato ya motindo wana o soki bango bazali te biso moye tovivre eza te me pendant 5 siècle bayaki awa te toza na bango te oyo nyonso toza kosala selon bango est-ce que kumbeli biso bolamu to pasi me mpo na nini toza kokontinue koespere kaka na bato oyo wana toye na mokili tomarke temps moto na don na ye acréé lelo tozali na éveil patriotique toza kolobela Congo na biso tata mama na kati ya bacomplot ya mindele lelo tozali na régime ya président Kabila mingi na kati na biso so toke na basite tokoka voilà pasi vraiment eye makasi ebongi kaka président a négocié na mindele pasi eleki biso penza moyen kaka te biso tokolongwa na pasi mokolo nini totiaki eliki lokola ye 3 ans tokobonga mais sika toza kobonga te tata mama tokobonga ndenge nini soki yo nano olamuki te yambo tobonga yo longwa nanu na pongi po ete pasi ebandi lelo na régime ya président Kabila te pasi
pasi euti kala banda tozwa indépendance tozalaka kaka na pasi. Guerre, sécession, désordre. Bakotisi biso yango avant indépendance, puis après indépendance. Tata maman, désordre oyo, oh, liberté d'expression. Ezali ba complot mindele basaleli biso. De première république et to koti deuxième république. Premier président a échoué parce que erreur asalaki ezalaki nini. Tango tozwi indépendance, tozwaki indépendance politique, mais indépendance spirituelle tozwaki te, indépendance économique tozwaki te. Ebongaki te accession na biso na indépendance, tozwa les deux indépendances, veut dire indépendance spirituelle ezala. Mais le quoi tozwaki yango te, tata mama yango mutezali cause ya pasi na biso. Ndakisa Mutalumumba oyo azalaki nationaliste po mingi na kati na bino boyebi te Lumumba azalaki nani. Elongi ya Mutalumumba baza kopesa bino yango lokola moyibi ayibaka mbongo na polar. Lokola moto azalaki trop brutal akendeki mbango mingi. Menzoka maso wana o Lumumba communiste ateki mboka na ba communiste. Nyonso wana bayebisaki bino yango. Bino bomonaki te me bayebisaki bino na banani. Yambo bakanga Mutalumumba balukela ye tumbu ya liwa. Ba préparaki population congolaise batia yango anti donc contre Lumumba nde wana na église catholique. Na église catholique Cardinal Malula azwaki mosala ya koyebisa bato te koboma communiste ezali sumu te. Attention, Lumumba alingi koteka mboka na ba communiste. Communisme ezali satanique. Ndenge wana mingi na kati na bino osepelaki liwa ya Mutalumumba. Nzoka nde Mutalumumba azalaki angelu ya Nzambe batindaki epai na biso po ete asosolisa biso, po ete toko kolongwa na pasi, po ete tata mama kolongwa na pasi na biso bino boza kozela biloko uta poto. Me biloko utaka poto eyaka. Yango ezo kokontinue biso na pasi. Esengeli tozwa bosomi oyo ezali spirituel. Babomi Mutalumumba baboyi ba politicien congolais ya tango wana basangana. Tango nyonso bakoluka bosangana ezala conclave ya Luluabour to ya Lovanium to nini ko créer bango désordre. Ti tokomaki na eleko ya Mobutu. Tokomi na eleko ya Mobutu. Le même mindele o batiaki Mobutu. Le même mindele bakakosala kaka makita pona mboka oyo. Te kino bachaki yepe banzube nyonso te tango ayekolongwa. Lelo tokomi na président Kabila. Mingi tango tokolobela bolamu oyo esengeli na yango mpona to appuyer président de la République bakobenga biso tozali bakabiliste tozali kosala campagne mpona ye. Tata mama nation congolaise ezali koappartenir na biso bakongolais. Président Kabila ye passa la mission na ye azali troisième président ya République selon prophétie. Troisième président ce qui a humilité boka oyo kozala diviser biteni biteni. Toko bomana na tango molai prophétie elobi bongo. Et prophétie wana eza na Bible te prophétie mfumuki mbangu atikaki pona matali République du Congo et République démocratique du Congo na accession na biso na indépendance. Soki bondimi mboke kabona biteni biteni tokota susu na guerre lisusu makasi lisusu to continuer bozoba ka soki tolingi tolongwa na basi bandeko tolabuka. Quatrième président Yombala moko aza jeune. Est-ce que jeunesse eyebaki capter message que non eza tango na bino bilenge
biso toza ko se pulmoner parce que bino tokoki kotikela bino jamais bowumbu. Jamais bowumbu. Siko tozo pesa bino détail moko très important. Kombo na ngai Nkusu. Nkusu elingi koloba chaku oyo abotaka na bowumbu te. Sikoyo prophétie ya Mfumu Kimbangu elobi boye na période ya 4e président ya yambo nanu ntango akokota na bokonzi akonyokoma makasi akokuta mboka ekabwani akobundabundabunda nsima na yango akozwa misolo ya ebele mpona kotonga na yango mboka nsima na yango kaka na ntango wana yaye akozwa babongo wana ebele wana nde bongo na ntango na ye esclave akozala lisusu te mutu na mutu akoretrouve baorigine na ye mpe akotonga yango akobonisa wana prophétie mutu ezoloba estce bomoni te coïncidence mpe concordance na côté politique bapesi prophétie ya oyo wana sikoyo na côté spirituel mobundeli ya bayindo mokobi ya mosala ya Mfumu Kimbangu nkombo na ye Mfumu Nkusu oyo aza chaku abotaka na bowumbu te. Donc il faut prôner l'indépendance spirituelle au moment où président de la République azobunda na indépendance politique pour toute une indépendance sociale. Ce que vous voyez, c'est qu'on défendre pas pesangana numbongo ou bien azo défendre indépendance spirituelle ya bayindo. Raison yango na moni na même période ya président Kabila wana parce que akozwa mbongo wapi il faut pas mituna prophétie elobi akozwa mbongo mais mbongo akozwa wapi akozwa mbongo na dédommagement oyo Europe akoya kodédommager Afrique à partir ya Belgique ce qu'on appelle ça ba détail 2007 mindele baye awa na Congo photo oyo ba photo etoche yango elema pe boko lekisa boso lekisa bandeko balanda Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Mais en tant que Belges, et par conséquent solidaires, nous voulons également reconnaître et confesser que la cupidité et la soif de domination de l'impérialisme étaient les motivations de bon nombre de nos concitoyens. Tout ceci fait que la Belgique a une dette historique immense vis-à-vis du peuple congolais. C'est au nom de la soi-disant civilisation que ces actes barbares ont été commis. Et au nom de la soi-disant chrétienté, des choses ont été dites et faites qui sont contraires à l'esprit du Seigneur.
Ce qui distraction, le Congolais besoin de Mfumuku soutient le président de la République. Et là, on a dit que les 14 minutes de Senga pardon, tout le monde s'abat que côté Bokeza Yangote. Bah, Kabola qui m'a belé la biso na Berlin, et ça va dirigeant européen. Bah, on a dit que les Congolais, Kati Kati biso maboko, Kosi biso, et ça va européen va dirigeant. Et mission voyez nous allons réconciliation Europe-Afrique. Est-ce que quand on est dans un scénario quand on est dans un temple, moko boba bovandi bo futami bo sali moi un message réconciliation ko sali manengwana te. Il faut réconciliation comme on a relecture et histoire. Il faut tokende na ba détail bo salaka nini bo bebisaki nini pe bo réparer nini. Nesika mission ya ebonye ningake bimela Europe alingaka pesa na période ya président Kabila oyo ningake sala siko totonga nango Afrique totonga Congo classe ofele mai ofele ndako ofele 100 ans na zemi ya une seconde azana compte na ina banque. Au même moment, Congo a comme grande puissance, pays indépendant, État indépendant, l'indépendance n'est parce que prophétie et lobby bongo na période du président Kabila. Respect ya document oyo ekumbi indépendance, ndewana sikoyo réalisation ya gâchette Afrique ya France Fanon. Oyo lobby que le tout partira du Congo parce que le Congo c'est la gâchette de l'Afrique. Du revolver Afrique. Donc France Fanon, toi qui as une citation, que l'Afrique a la forme du revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Donc si vous avez le Congo, à cela qui est le Congo, dans la pays voisin, Bakoti, Congo Brazzaville, Angola, Gabon, Batuna Batoubaye, non, parce que balobi te réconciliation Congo-Belgique ou Congo-Europe, mais balobi Afrique-Europe. Bozonga na ba image, botu na pasteur Ngalas. Parce que na tango woto bunda kama kasi po tokutana na mindele wana to solo na bango malamu eloko nini bayeli pe eloko nini ezali parce que to bisaki bango to tinda ki ba émissaire que côté boké bazana qualité te. Wana irate. Mbongo mususu ya ebele raté. Maintenant nous pendons raté peut-être mais toujours kende kaka 2011 sikoyo 2011 90 ans nde kokisamaki kobanda 1921 ti 2011 donc biso na mindele bayebi message na biso to bana ko pesa kala tolobi biso na mindele to kosuka na 2011 nini leki na 2011 réhabilitation ya mfumuki mbango na 2011 botala scénario oyoyo bambrouye nango bakongole kaka bato balobaka te mfumukusu yo mosala moko finga ngai nafingaka te nalobaka solo église kimbangiste baza na baintellectuel mboka oyoyo yango nalobi fo bolongola français pardon na bino fo bolongola français na mboka comment balingi ba réhabiliter mfumuki mbango réhabilitation linkoloba nini kolamusa lisusu do balingi balamusa mfumuki mbango balingi bazongisa mfumuki mbango na bomoto na ye pe na badroit na ye c'est ça la réhabilitation papa na ngai bao bozolo ba français kaka lokola pek boy lokola bande magnétique siko botale loko grave on ne fait pas réhabiliter mfumuki mbango. Mais parce que Belgique a condamné Belgique a condamné injustement. La cour militaire belge est condamnée injustement Mfumuki Mbangu le 3 octobre 1921 la condamnation à mort peine capitale. Condamnation injuste. Procès et l'état qui n'a pas forme aux Ezala qui libanda parce que Azala qui même pas assisté n'a pas avocat n'a pas tunaye. Alors que dans le monde il existait déjà il y a droit de l'homme. Si tout le la réhabilitation Mfumuki Mbango loko nini leki na mboka munene lokola Congo oyoyo basali cour militaire congolaise. Est-ce que cour militaire congolaise est en qualité? Non.
parce que Belgique est dissoute, Belgique est limotée, Belgique est koufaté. Ce qui Belgique est limotée, le liquidateur ou attendez que liquider Belgique, aya parce que y a des mutaza mutu ya Belgique. La Belgique existe. Tina lelo. Oh utokata edina. Ya Belgique wana. Mais si ko Belgique wana ndito ko kende pa ya Belgique pena kolobake. Belgique condamné quand Fumukimbangu injustement. Il y a un procès, voilà, c'est à revoir. Belgique, c'est à Salaka. Nyamu na sima le kakuna le kuta. Tozali, ba Congolais, pe ba Africain, ba Kozambongo na bango pa ya ba Belge, jeunesse congolaise, bola mukaba ko sabinoti. Le lot toza ko éclairer bino. Pour wana sali evandi, ba sali le tir, oh non. De réhabiliter Fumukimbangu. Mais réhabilitation, il faut la réparation et préjudice causé, entre autres, les indemnisations. Il faut indemniser Fumukimbangu. Nous avons indemniser Fumukimbangu parce qu'il faut des dommages pas intérêt. Il faut des dommages, il faut indemniser. Nous avons des dommages Fumukimbangu, na yemoko. Il faut des dommages. Bokangi ye 30 ans na prison, a yibite, a bomite, a sali loko moko ya mabete. Mongo bako senge kozala combien? Mwasi na ye, bo privé ye. Aliyaga bota bana mususu, asukeli wana. Bo maltraité ye, il faut bo réhabiliter, mwasi na ye. Bana na ye na âge assez papa diangenda 3 ans boboto lié na maboko ye bokaboli ye na tata na ye papa dialunga na 6 ans tata kisolokele 7 ans bazana no bana mike et bonzi bana wana plus grave encore boche bango na prison parce que batu bayebite que papa diangenda papa kisolokele bazalaka na prison ya ba Belge na na colonie scolaire na boma parce que tant que totangisa bango na kelasi bazalaki sous haute surveillance ya ba Belge po ba désorienter bango basala bango lavage à cerveau bakomisa bango ba catholique alors que papa na bango azalaki catholique te. Mais oui, ils ont danger monene oyo ko sala sikoyo que na accession ya mboka na biso indépendance parce que moni na prison batu bayebite que papa diangenda bazalaki na prison mais prison wana eza wa école. Mais bazalaki na kati internat, est-ce que maboko na maboko maman na bango te baboko mi pas ba jésuite. Ils ont déjà prison. Je dis pour que la prison les gens ne coûte pas disquer ba prisonnier ba sentir mur à prison te ba tchela bango ba bale ba makambo mo ebele. Donc ba papa d'engenda ti bazalaki na maboko ya basangwa bazalo ko ba benga mo ba prisonnier libre, mais za prisonnier. Ba former bango na scout. Est-ce que papa d'engenda na posa ko za la scout? Te. Mundele mutache posa wane pana ye. Est-ce que papa diangenda azalaki na posa ye ba catéchisme te mundele mutache ye yango to makambo eza ebele ba former bango bongo il faut ba dédommager bango to yesikoyo famille ya botata ya Mfumukimbangu na bo mama ya Mfumukimbangu contre wana yela ki bato nyoso ba compagnie ki Mfumukimbangu na œuvre wana o bazalaki emprisonné marginalisé ba subir ba atrocité bato wana nyoso il faut be dédommager bango 37 000 familles en déportation 150 villages brûlés donc osomona tokei lokola Mfumukimbangu a déclaré à l'obike nayaki pona kobikisa bayindo donc bakongolais nanu base retrouver parce qu'à lobi naye ko libérer bakongolais pe faut basenga dédommagement na Belgique pona mutu na bango pona mobikisi na bango et l'Africain pe tango bayoki ke mundele akokoma mundu akokoma mundele bango pe baye donc à travers Mfumukimbangu l'Europe alingaki a dédommagé la race noire na 2011. Mais botala ndenge nini bambrouiller batu mbongo wana lisusu raté. Nzambe na biso lokola za bolingo. Alobi atali alobi te batu baso comprendre te. Hein? Batu baso comprendre te. Tout ça la nini? Ndesi kwa bimisi document ya livre d'or. Oyo Belgique moya kima eza lisusu te.
parce que document est juridique. Yango na pesi biso mission to kabolango na bayindo banso eza ya koteka te tozo kabolango ofele na ba propre moyen ya bangunza na propre moyen ya bavutuka bazako bimisa misono na bango po moyindo nyonso azwa document oyo parce que Fumukusu chakwa botaka na bowumbu te coïncidence la période ya 4e président tokotika bowumbu te alors na nyonso yo yango bomoni tosalaki na etinda ya tata Mokele tokomeli Vatican tokomeli badirigeant européen tokomeli badirigeant africain tokomeli badirigeant américain bato nyonso bayeba sikoyo esika tokomi parce que fo jeunesse na biso eyeba boye lobby oyo bino ba jeune oyo président Kabila aza ko regretter lelo ke pona nini bandeko ba congolais donc boni tena ba embrouillement alors que tozalaki na programme ya ko réaliser. Il fallait congolais, jeunesse congolaise comprendre que lobby jamais programme ya mundele ya yo jeunesse congolaise okende ko servir mundele ezala à perpétuité pe continuelle ezala libela na mokili oyo jamais. Il faut s'arrêter et rater la 2011 mais 2021 les gars. 2021 tanga document malamu. L'homme ne dépend pas de son frère, mais l'homme ne dépend pas aussi de l'homme. Quand on est homme, dans le Belabino en français, c'est la complémentarité tout court. Mais l'homme dépend de la nature et de son créateur. Point. Très. Bandeko, Maï Mupepe na Bilei Levina yo. Prouvez le contraire que Bilei Maï na Mupepe ce qui est en angote yo kokoka ko vivre. Te moi na bota makabolumbu téléphone te motuka te couche te. Nazo vivre na Mupepe na zolo na Maï na munoko na libele ya mama oyo azomela. Yangwana tata na lobi na limboli na pasi na motema mais jeunesse na biso parce que ceux qui tata repesa nga susu moi minute na kolimbola mutambo ya mundele mais na eteno na loba na bino bondi mate ba tata na biso ba servaki mundele na banana na bapara na bango ba servir mundele bango ba boti ba servir mundele génération oyo servir mundele ma pré-génération oyo pas question il faut bango ba mundele ba ko dédommager biso bango nde ba ko sala la bino bilanga héritage ya indépendance yango tozo bundela il faut mundela ya ko fuka mafuta bino ba mbongo biso ata toza te bino jeunesse africaine botika la kolia mbongo wana botika la komata babanga bino faut bo maîtriser ba milliards na ba billiards il faut tozala na Afrique moko fort. Tuvuka mu pasi, tuvuka mu kadiri mbukuma cha kipanza zanya mbunzu yizana tama mukuma cha tubaka kadiru ya mate vivamu batakuya mutisamu situtungatia mbote lutira ya tamama nati imbira kuwala kuwanzi tusuwavukani mulumendo sanisi na bengo ja kuja fumo ja kipanza kongo ya
Yakwanzi tu Angi Kifu Jasi tu Kikongo kibongo lahi kutoka na moko ya moko mayo la mti de moto mabini la mti ya moko petan es ye toko bunde ya supa eronga ngo moko toko bakoko babisa pourquoi ezabo mara etkube mamalikambo Moino adana patiengo anakundi mapatinetengo oyo patiengo Moino adana patiengo anakundi mapatinetengo oyo patiengo Yo peki kolo bango, ye batingie, na batango